bandal bomoko na oseka bana bandal nyoso tu batali boso faut pas kota na concert déjà parti déjà tango bo tondi si ba place nyoso tu wana et puis bino ba combattant oyo bo mona ba pomba boko samba pour disposition zali pona bino soki boye oyo ko meka kaka samedi abimisaka atali nzaka ya résistance bo sentir fati béton bo sentir que makama za régime makablesa makama régime na bisoté boko oyo ko nazo bien que oyo ko meka kaka ko bima kaka ono a empêcher diata bao batulampa ka ba on appelle na bao o vinanga beaucoup la bien on loisa maman na loisir banga boya fallait beta balobi raison makambi ya beni mais c'est ça c'est fallait que na beta na benit abeta na butembo fallait appeler ça ambulance coûte na Bukavu mais yo fallait na 8000 km kuna 10000 km au côté na kata réseaux sociaux au beti so au beti ba mbuma au lobby so soutenir benitin siko ba to na ba boya fallait beta tuna bango so ba yo ka musique fallait na bandako na bango. Kama osala ezali na papa kulutu ye moko azali papa na yo akobenga ndeko na ya ibiseki mais bana bamoni makamni osala ndenge to mais soko moni mo abandi ko belela papa na ye to ngai na ko belela papa kulutu so ko tanya munya zonga et pas ngai azali leki na ye na ibiseki tala na kuti papa kulutu boye comme ça papa kulutu akobenga ndeko na yo to papa leka benga ndeko na yo ba traiter problème wana mais cause ate ngai mona na bana ko qualifier papa kulutu to na bana ko qualifier papa leki et ça la magate parce que papa leki pas na bana papa kulutu za bana tango nobela papa na ngai na otolo na misu te ne na revendiquer papa na ngai suka nango nini pour la famille alors au moni bien que tamba kinda ki basali congrès na bango ba misi résolution ba ebisi papa kulutu a se débarrasser na cache na caméra est-ce que papa kulutu ndaki yango moté peko kishondo ça veut dire moi ngo et le mot na parce que ba réalité on nango ya yebi bango ba yebi yango te bango ba le papa leki voilà pe ba yebi ndenge ba kosola pe ba yebi ndenge ba solola ka eza makambo tali biso bana te eza na ngambo ya F eza na ngambo ya INC eza na ngambo ya IDPS makambo ya papa kulutu Félix Antoine Tshisekedi Béton na Vital Kamerhe Google le pacificateur et tali biso bana te biso bana to sala misana biso to kene ba classe to sala makambo sala mais en finalité makambo ki continue bango mi bale kaka nde ba ko fanda nde ba ko sola et puis ezali moment te on ko benda na makambo wana on comprendre donc ba bazala ba tchabal na se britander la tempo lutumba teke to soki mobali akufi ba kozamwa se ba tchala le bulu po balana ezade wana te ça veut dire mutna mutu justice ça musala na ye justice ça la makambo na ye po ezali nzela na ye parce que mboka fait tambola na colonne vertébrale qui est la justice juste ça musala nango et na suka to ba ezali te ke ko wela ko finga na ko wela ko ganga nde pesa mutu raison mingi ba finga batu ba ganga tamba kombi defa bazuzi batikali gambala suka nango yebi nini ba senga pardon to kende ka neto okende mais nebi na suka mingi ba senga pardon ba ko zinga mukila neti mbwa zinga mukila ndota baba ça veut dire que si mwana biloko sebelite ke nozo maya boka nango mwana temaka na nzala abude tango gangelié biloko na pa na kufanza yemoka 18 ça va bongisa campus na homme basi ba kota kuna ça veut dire que la réaction mwana c'est normal ça mouvement de masse et ils allaient caractériser na ba infiltrer kati on a encore un coup de tête dans l'eau et l'eau monter bazaba biso on comprendre c'est tout à fait normal mutamso nga pesa passe ba oya lingi mais l'eau monter na kilo babaka ti je ngpa lukama 0 sur 10 et l'eau mozalité tozo ko dia musala wana makampa mpamba wana bilan ya INC 10 ans déjà mais 10 ans, tu as un pouvoir. Après 10 ans, tu as un pouvoir. Combien de partis maintenant beaucoup de pétants ont un pouvoir? Biso 10 ans, bilan, ça veut dire tu as un pouvoir. Et quel pouvoir? Il y a la présidence de la République. Donc, tu as un kouma. D'ailleurs, dans 10 ans, on a mois déjà, tu as une cérémonie, 10 ans, tu as un papa Kulutu. Bah, fête 38 ans, parce que tant que tu as un âge. On comprend? Tu as 28 ans. Biso bimi à 10 ans. Tu as la concurrence, tu as un mais tu as que na 10e anniversaire INC wana osenga président national Vital Kamerhe pacificateur bakolo lembe nzeta mbila ba okate ebota ba okate ebima ba okate ekola na osenga pe na secrétaire général Aimé Boji les grands des grands 10 ans oyo photo salango na martyr thermomètre to sa ko grâce mutu te
ngana osenga pena 10 ans to sona martyr pour na sentir to ça congrès ngana bien au thermomètre 10 ans ça veut dire to ça la manifestation ya biso na stade des martyrs concurrence mais na bien au thermomètre pour na ba comprendre ba doser niveau ya INC to ça congrès muté mais na osenga président national na osenga CG na osenga interfédéral Molendo Sakombi l'homme dans l'homme 10 ans et que ne place msoute ka na stade des martyrs comme ça tout l'empaga ba mon appelé na bao kwa nga fioti matiti mingi 38 ans IDPS to bon tant soit bien biso to benga bango vous comprenez biso to benga bango et to benga na bali no surtout baya to se pla 10 ans to comme na pouvoir pas parce que belé bima di bazona pouvoir te biso to na pouvoir et 10 ans libulu manzenge libulu nguma to zala wana en tout cas président national ka stade des martyrs conseil a fallu et disait ba diaspora na photo tu vas loisir oh venanga beaucoup la bien loisa maman na loisir banga boya fallait beta balobi raison makambo ya beni mais c'est ça c'est fallait que na beta na benit abeta na butembo fallait appeler ça ambulance coûte na Bukavu hein mais yo fallait na 8000 km kuna 10000 km au côté na kata réseaux sociaux au beti so au beti bambuma au lobby so soutenir benitin siko ba tona ba boya fallait beta tuna bango so ba yo ka musique fallait na bandako na bango tuna bango so abina ka fallait di bandal bo moko na oseka bana bandal nyoso tu bato liboso fo bakota na concert déjà parti déjà tongo bo tondi si ba place nyoso tu wana et puis bino ba combattant oyo bo mona ke ba pomba boko samba po disposition zali pona bino soki boye oyo ko meka kaka samedi abimisaka atali nzaka ya résistance bo sentir fati béton bo sentir que makamo za régime kableza makamo régime na bisoté boko oyo ko nazo bien que oyo ko meka kaka ko bima kaka ono a empêcher diata bao batula paka ba on appelle na bao moi message en fait comme yo ba kolanda yo par rapport à tout ce qui se passe biloko matitalo na ba wende tout ça nino ko ça peuple congolais azala confiant azala na motema likunya te parce que likunya comme métier na Congo pour mbandani maka mbanda te ata mbanda leko na to ondimaka te total to ça la confiance to mitika na idéologie ya mokonzi mboka to mitika na esprit de développement. Surtout, de changer mentalité. Je me souviens, le président Kabila parlait toujours qu'il n'a pas pu changer la mentalité de l'homme congolais. Alors, l'homme congolais faut changer. L'homme congolais faut changer bien. Beja na fimbo. Mouze Kabila kotaka atanga betaki ka fimbo jour moko nzelebo et bongaki. Alors, to senga ministre de la justice, ba procureur, ba magistrat, ba juge. Justice ezali colonne vertébrale na mboka. Po mboka telema faut justice. Basa musana bango. Bato ndanga d'abord président Kamere na pese mbota trop sans oublier Fati Beto muta osunga masolo nyo surtout Molendo Sakombi mozi no le teneur principal ya budget très fort au Mego Kangami mutunanga Bardou a raison hein monsieur Bardou parce que ma camion sur ça la Bardou c'est ngai omoni ba ko chambanga suka nango ba senga pas pardon tozela pardon na bango po bozo Vital Kamere bozo na buzo ba muyibité Vital Kamere bozo na ba busendete mais bozo Vital Kamere na ebateli mboka na ebateli ngwende ya mokonzi po ende mobateli bolinga te azana ye wana ti na nkuku na mpwasa pe merci.